Alléluia. 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 Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia, alléluia, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia, alléluia, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, alléluia. Alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia, alléluia, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, alléluia. Alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia, alléluia, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, alléluia. Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, alléluia, alléluia, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, alléluia. Alléluia, il est présent, il est présent, il est présent, il est présent, alléluia, 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 alléluia. Alléluia, Azanzambe, 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 alléluia, alléluia, Azanzambe, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Azanzambe, alléluia. Papa, quitte le sala, quitte le sala, quitte le sala, quitte le sala, alléluia, alléluia, quitte le sala, quitte le sala, quitte le sala, quitte le sala, alléluia, alléluia, Azanzambe, Azanzambe, Yesu, Azanzambe, Azanzambe, alléluia, alléluia, Azanzambe, Azanzambe,
Yesu azanzambi, azanzambi, alléluia. Alléluia, azanzambi, 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 alléluia. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Bénissons l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur ce matin. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté, il est Dieu. Bénissons-le, bien-aimé dans le Seigneur, car nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Et bénissons le nom de notre Dieu, le Dieu qui vit au siècle des siècles. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Bénissons l'Éternel, le roi de rois, le Dieu qui vit au siècle de siècles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que notre Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Adorons-le ce matin, adorons-le. L'adoration dans la prière attire la gloire et la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur notre Dieu, je te suis infiniment très reconnaissant pour ces souffles de vie que tu viens de me donner encore une fois ce matin. Seigneur notre Dieu, un jour de plus dans ma vie. Oh, bénissons-le, bien-aimé dans le Seigneur. Élevons le nom de notre Dieu. Alléluia. Oublie des factures, oublie tes problèmes, oublie des difficultés, mais adore Dieu, adore Dieu. Alléluia. Nous sommes là ce matin pour l'adorer et bénir notre journée. Et tu béniras ta journée. Alléluia. Il est digne notre Dieu. Alléluia. Il ne nous abandonnera jamais. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Alléluia, bien-aimé, ton le Seigneur, il est là. Et ne crois pas que, comme tu as des problèmes, que le Seigneur t'a oublié. Il ne t'oubliera jamais. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur. Bénissons-le, bien-aimé, dans le Seigneur, ce matin. Élevons le nom de Jésus. Alléluia, je suis compté parmi les vivants. Seigneur, je ne dépasse pas ceux qui sont morts. Alléluia, ceux qui sont morts dans leur sommeil. Et bien-aimé, dans le Seigneur, nous ne les dépassons pas ce matin, mais c'est sa grâce. C'est par sa grâce que nous pouvons être appelés de vivants ce matin. Bien-aimé, dans le Seigneur, il est digne notre Dieu. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bénissons-le ce matin. Et ce ne sont pas des morts qui peuvent l'adorer. C'est toi et moi qui peuvent adorer ce Dieu. Alléluia. Bénissons-le et exaltons son nom. Alléluia. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es incomparable. Tu es infaillible, notre Dieu. Alléluia. Ta demeure, Seigneur, est élevée au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia. Bénissons-le ce matin. Alléluia, l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Alléluia, vous qui craignez le nom de l'Éternel, bénissons son nom ce matin. Alléluia, et tu t'es réveillé. Alléluia, il nous a créés pour l'adorer, pour exalter le nom de notre Dieu. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni de maintenant et à jamais. Alléluia, que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Je bénirai ton nom, Seigneur, quand j'existerai. J'exalterai ton nom, oh mon Dieu, alléluia, alléluia, le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Est-ce que tu peux dire avec moi ce matin que Seigneur, je t'aime, que je t'aimerai encore tant que je vivrai, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, éternel mon rocher, éternel ma forteresse, tu es mon libérateur, alléluia, mon Dieu en qui je me confie, alléluia, je me confierai toujours en toi, Seigneur, tant que j'existerai sur cette terre, alléluia, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon Dieu, où je trouve mon asile, alléluia, mon bouclier, tu es la force qui me sauve, ma haute retraite, c'est toi, Seigneur, alléluia. Alléluia, c'est pourquoi je te louerai, oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que tu peux dire que
Éternel, je t'aime. Et je t'aime, toi, Éternel, ma force. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui peut nous délivrer des méchants et des violents. Alléluia. Il est présent ce matin. Bénissons son nom. Il est venu du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. La gloire de notre Dieu que nous célébrons est au-dessus des cieux. Sa gloire est au-dessus de tout. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Et il est incomparable. Alléluia. À qui te comparerai-je, Seigneur, ce matin? Alléluia. Je glorifie ton nom, je bénis ton nom. Askende kunanga uzaliwana natongo alelo etombola mongongo na yo natongo oyo elongo nanga itokumisa mokeli na nyonso oyo akeli oyo ezali komonana na oyo ezali komonana te. Est-ce que tu es là ma soeur? Est-ce que tu es là mon frère? Alléluia. Ndeko na ngai bosana ba problème na yo ekumisa ye bosana ba difficulté ozanango abosani yo te azana yo natongo alelo. Ô Père de gloire, à qui irai-je, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. C'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Alléluia. À qui irai-je, Seigneur notre Dieu? Alléluia. C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Alléluia. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Est-ce que ma soeur, tu es là, mon frère, tu es là? Crie à l'Éternel ce matin. Et quand ils crièrent, il envoya sa parole et il les délivra de leurs angoisses. Il les guérit de toutes leurs infirmités. Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin. Alléluia. Moi aussi, je crie à toi ce matin. Oh Seigneur, au secours, Seigneur. Alléluia. Yaya tozali koya kobonde la paix ko glisser ba problème na biso. Alléluia. Kotika ba doléance na biso epai na ye. Apa kobosa na ngai te. Kotika ngai te. Tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du temps. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'oublie pas dans toutes mes difficultés, dans toutes mes angoisses. Alléluia, dans toutes mes afflictions. Seigneur, alléluia, bénissons le nom de notre Dieu. Alléluia, il est digne d'être élevé. Il est digne d'être élevé. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Nul n'est semblable à notre Dieu. Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand, Seigneur, et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, le roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi, nul n'est semblable à notre Dieu. Alléluia. Papa, kobosa na ngai te. Papa, bapasi na ngai na maboko na yo na tongo alelo. Abeleli yo na tongo alelo. Etongo toyaka kobelela ye. Papa, kota makambo na nga. Ba difficulté na nga. Père de gloire. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi ce matin. Tango toyaka ko adorer ye. Yango nde toyaka koloba bapasi na biso. Kolakisa ye. Ma difficulté, montre-lui tes difficultés. Parle ce matin. Crie, bien-aimé, dans le Seigneur. Il est là. Il est présent. Et c'est le mystère du matin. Le mystère du grand matin, c'est que c'est lui qui vient vers nous. Alléluia, il vient vers nous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est là. Réalise-le dans ton esprit que le Seigneur est là devant toi. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia, Zambelanga. Talaba difficulté, nyonso nazali ko connaître. Talaba blocage, nyonso izali bosonanga. Et talaba porte, nyonso ekangamelanga. Et Père de gloire, souviens-toi de moi. Ouvre toutes les portes fermées par l'ennemi dans ma vie ce matin. Alléluia. Seigneur, le boko na yo brisé, ba blocage, nyonso. Alléluia, izali katina bombo nanga. Alléluia. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous venons chaque matin, alléluia, pour implorer sa grâce. Alléluia, il est là.
il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Yango de konanga tango zaliko kosalango. Tout le temps, tu verras que il entrera en cadence. Alléluia. Ako bikisayo, ako kangulayo, kobo sanate, prière ya tongo, kobo sanate, et le mystère oyo yakakokota, un mystère oyo, Père de gloire, namitiki epainayo, totomboli kombonayo. Merci Seigneur, comme nous venons de le chanter. Merci Seigneur, merci pour tout, merci pour le don de vie, merci pour le souffle de vie ce matin. Merci Seigneur notre Dieu, car ce matin je peux crier vers toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Acclamons-le, acclamons-le ce matin. Il est là, il est avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Bénissons le nom de notre Dieu. Soyons reconnaissants envers ce Dieu. Il n'aime pas les ingrats. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, sois reconnaissant de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin au micro, c'est votre serviteur, le prédicateur Philippe. Nous sommes là ce matin pour adorer Dieu et bénir la journée afin que nous puissions réussir la journée, bien-aimé dans le Seigneur. Ne sois pas distrait. Alléluia. Ne sois pas triste. Tu es devant le Seigneur qui peut résoudre tes problèmes en un clin d'œil. Il est là, il est là, il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, comme une soukate, nous allons lire la parole de Dieu et bénir notre journée. Yango de konanga soki nano o sabona nanuti sabone na yo de konanga afin que tout le monde monene non sombe elongo et partagez osala ba commentaire na langue oyo monike ozali na facilité de konanga et aya toluka batu to partager na ba réseaux sociaux. Alléluia, na yo de konanga na Facebook na yo wana partager na compte Facebook na yo partager de konanga na groupe wana o côté na Facebook partager ete nzambe amimonisa kati na bomo na yo ete bénédiction susu e yaka na nzela e yako kosalela nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango soki osaleli alobi ke salela ngai na liboso na nsima na pambola yo ba bénédiction mosusu ezali ndenge wana. Yango benga mpe bandeko mosusu aya korejoindre biso na lisanga oyo tozali lisanga ya barésistant spirituel, ya bacombattant spirituel, ya baguerrier spirituel, bato oyo ke balembisaka nzoto te. Moto akolembisa nzoto awa aza te kolembisa nzoto te ke ngai nalembi namoni nini nakokosala lisusu te. Awa te awa yaka ezwa moto ya molimo. Yango de tobanda koluka ete tosalela nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga maluba na nzambe na tonga lelo nasima kotanga maluba na nzambe toko bénir journée na biso toko annuler onyoso monguna ayebaki kosala na butu ya lelo epe totiki mukolo na biso na maboko na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali kolakisa bino boye oyeba ndenge nini okoki kobondela na tongo, ndenge nini okoki ko orienter la prière na yo ya tongo. Bien-aimé dans le Seigneur, parole de Dieu ezali moment moko mystérieux nazomona bato mingi bazali ko négliger na moment ya parole de Dieu. Omoni tango ekomi ke non ekomi ya parole akomi kosala makambo susu ou bien na l'église bato bazali kolala et pourtant ezali faute moko ya monene sur le plan spirituel. Il faut mettre accent sur la parole de Dieu. Oyeba ke non parole de mutu esala nyonso tozali komona na oyo tozali komona te. Parole ezali nzambe ye moko ezali maloba na ye okoki kodissocier mutu te na parole na ye. Parole oyo ngai Philippe okoki kokabula yango te na ngai. Parole ya yo pe nakoki kokabula yango te na yo eli koloba ezali nde yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga makomi ezali mwa molai na tongo ya lelo mais makambo ezali kati na makomi wana yango de mutu toko ekozala na importance mpona biso. Bien-aimé dans le Seigneur, awa nazali kolakisa bino ete tongo ezali moment ya prière, ya supplication, ya prière, ya koya na humilité komikisa liboso na nzambe mpona kotrouve approbation ya nzambe mpona ete nzambe ayanola yo, nzambe ayanolanga. Bien-aimé dans le Seigneur,
yango ndi ntina oyo tozali koyela tongo mpe te loboko na nzambe ekamba biso mpe te tovivre la délivrance de Dieu, tovivre la main de Dieu tant tozobondela bapriere na biso moko wana nde ezali bapriere ya batake, bapriere ya komba, me na ntongo tozali koya koengage Seigneur ete akota makambo na biso. Bien-aimé, awa ezali lisolo ya mama Anne, mama ya Samuel, na yebisaka bino ngo ntango nyonso. Bien-aimé, dans le Seigneur tozotanga ngo sans plus tarder na mokanda ya 1 Samuel chapitre 1 verset 9 tokotanga verset 1 verset 9 na verset 15 ezali molai mais tokoli molango. Bien-aimé, dans le Seigneur, est-ce que vous avez la Bible na yo? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Elle fait un vœu en disant: l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Bozoka prière ya supplication na ndenge ba suppliaka Nzambe ezalaki pe na tongo bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Atikalaki tango molai na prière wana malobe ezali kobimate bien-aimé dans le Seigneur. Monoko kaka mutu ezali koningana bien-aimé dans le Seigneur. Azalaki na amertume, azalaki na pasi na kati ya motema na ye bien-aimé dans le Seigneur. Yango de à monoko. Donc prière o ezali kouta du fond du cœur, prière o ezali kouta na pasi wana azalaki nango bien-aimé dans le Seigneur. La prière, la prière qui touche le cœur de Dieu, prière oyo eningisaka kite ya bokonzi na Nzambe yaya yango nde ntango nazolakisa bino bapriere oyo osala yango mpe na ntango nyonso oyo lamukaka. Awa tozali komona mwasi oyo azwaki initiative oyo ye moko na pasi wana ezalaki kati na ye, azalaki na susi te me azalaki na pasi ke ngai mpe na bota eke bazobwakela ngai bambwakela ndeko na nga. Yango nde akendeki ye moko ayebisa kutu ata mobali te, ayebisa kutu bandeko na ye te, ayebisa famille te, me ye moko yaya luka résolution ye moko kati na motema na yo luka ete oluka ensemble yo moko avec détermination nalingi ete mutu moko ntango nazoloba ana komona kaka teke ana kaka mwasi na yo mobali baproblème oza nango ndeko na nga. Yango nde zuwa ekateli kati na yo ke avec cette détermination là, avec cette ferveur là, que je vais chercher l'Éternel, je vais m'agenouiller, je vais invoquer Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Yango nde la prière otoyaka nango na tongo asali ve epai na Nzambe. Mais yokana na verset 10 et l'amertume dans le cœur, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Yaya lela na prière olela na souci te tango zalaka yo moko na chambre wana te ndeko na nga, mais na prière tango zo prier wana maya miso ezali kobima. Seigneur notre Dieu, na rumeli mi tango molai na célibat na rumeli tango molai na problème na maladie na difficulté na ba blocage Seigneur notre Dieu, sunganga itala pe age pe ezali ko avancer tango ozali liboso na Nzambe yaya nyonso kanisa wana sopa yango liboso na Nzambe, sopa yango tozali pe ba prière en ligne ozali na ndako na yo mutu koyoka yo azate ndeko na nga. Alléluia. À saliver, la verset 11, elle fit un vœu en disant: l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, ce qu'on a passé à Mosali na yo, est-ce que vous avez ensemble?
Ceux qui osent ensemble de la terre parce que ta prière est une abomination. Si tu te souviens de moi, Seigneur, et n'oublie point ta servante, Seigneur, Yaya, tola kapé kobo de la que osenga exaucement la prière na yo, que Seigneur exauce-moi, Seigneur écoute-moi. Et ezali na ba passage mususu kaka na ba psaume où ezali koloba, Seigneur hâte-toi de me secourir, hâte-toi de m'exaucer. Donc ya no langai na lombango, Seigneur ne tarde pas. Alors biso ko pesinga mwana mubali na ko pesa ili bonza epai na yo. Yaya yangode il faut à se retrouver dans le mariage que je vais être une bonne épouse. Seigneur, on a une bonne femme. Bien évidemment, le Seigneur, il faut que Dieu se retrouve dans ce que tu lui demandes. Il faut Zambépé à trouver par naïe. Moi, c'est à consacrer qui moi n'a le but que non. Rasoir les colocataires dans mon tour. Verset 12. Comme elle est restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Munoko kaka mami suzali kokita. Élie a dit que moi soana Amélie Masanga. Anne parlait dans son cœur, elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre, a dit que Amélie. Et le bitata, oh, il a tongo, tongo, alléluia. Et il lui dit, verset 14, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Allez, titango nini, okozala, omeli, oye kokota sos na temple, yaya bakedegete, et na temple, et omeli masanga, ndekolanga. Anne répondit, verset 15, Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Abi, papa, mon salinayo, amélité, nazali mwasi wazali ko souffrir, nani wazali ko souffrir na tonga lelo, o répandre pe motema na yo epai na nzambe lokola maman Anne. Répands ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi qui connais tes difficultés, c'est toi qui connais tes problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, répands ton âme, Ezali Passi, je suis une femme qui souffre, je suis un homme qui souffre, Nazali ko souffrir, na maladie, yaya yo, Ezali ko bela, Seigneur, talangai cancer, talangai maladie, talangai corona, talangai maladie yango nini, yaya, yo dem tuyebi yango, et passe yango nini, yaya, ngai na koko ko inventé passe na yo te, mais yo dem tuyebi yango, répands-le. Attends qu'on dégage aux années koyoka maloba, yango koyoka la teke, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parole on dirait dans sa ligne, mais pourquoi pas, moi je ne peux pas faire aussi comme Anne. Hein? Ça l'appelle au cola Anne. Yango de kondima eyaka na ba prière te kondima eyaka na koyoka ndenge soyoka. Ah, ya sala bongo ezamba yoka mais pourquoi pas moi? Et il ne fait exception de personne. Akabolaka te. Bien-aimé dans le Seigneur, na mélité, yango soko nzambe komela kate bozoka, alabi na mélité, maman nganga zamba le que yo omeli, oyi, na masanga na yo tina kati ya temple boye. Non, ça ne peut pas être comme ça. Ah, ils allaient place ya ba mélité, ba ivronité, awate. Alabi non, je répandais mon âme devant l'Éternel. Répands ton âme. Hey, Nikolanga, l'oba passe ce qui fait aller à famille, même ma paix famille, pose à la catena, na égocentrisme, na ma prière, bien aimé dans le Seigneur, Zalamutmoko, ok, okobon de la paix pour la famille, na yo, okobon de la paix pour la mboka ndenge, ba Rwanda batali koluka, et te baza mambele mboka kuna, yo paix en tant qu'intercesseur, bien aimé dans le Seigneur, ozo, bon de la paix, bon mboka, et en gode fongola ba prière na yo, et comme bimakaka na égocentrisme na yo, na kaka yo na yo, de konanga, alléluia. Verset 16,
ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Kozwa mosali na yo lokola mwasi ya bolole te, mwasi ya zangati na te, mwasi ya zoba te, nazali perverti te, papa, car c'est l'excès de ma douleur. Ya boki ndenge bayaka epai na Nzambe yango nde tina ya tongo alelo prière ya tongo alelo culte alelo ya supplication culte ya komi kitisa liboso na Nzambe culte ya pleurs ya kolela liboso na Nzambe ponani c'est l'excès de ma douleur. Ozoko kisi 42 ans ozobala te ozomona ngo normal ko normaliser ba situation wana te ezali kati na yo ya na tongo alelo na eko révolutionner mutu moko lokola mama Anne ete zoa ekateliwana yango de molende zala mutu ya foi. C'est par la foi que cette femme a fait cette prière, bien aimé dans le Seigneur. Foi yango de fongola okoki ko fongola yo nyonso soki ozali incrédule et okoki kozwa eloko te epai na Nzambe zala déterminé lokola mwasi oyo zala na persévérance lokola mwasi oyo ayaki ete abandi kobondela nakolela na mana miso pour nani. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Ezali pona pasi wana nde mutu ezali kolobela ngai bongo yango prière ya tongo ezali teke oya nango kaka ba prière ya mbangu ou bien ba prière yake odire ozogangela Nzambe non ozoka te ndenge kutu azoloba kutu na musali na Nzambe ke non l'homme de Dieu ne prend pas ta servante pour une femme pervertie non. Alléluia. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon cœur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et ndekonanga mwasi, ndekonanga ya mobali, et ngai Élie ya tangu oyo, et que et tangu tokosi sa prière, qui m'a Nzambe accompagné yo, que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière, non seulement ta prière de ce matin, mais ma prière nyonso oyo salela ye yango de ngai pe Eli ya tongo ya lelo na zoloba ete ya soki ozali na komikisa Nzambe akosala yango ndeko na ngai yango de maloba oyo na yekolakisa yo na tongo ya lelo nini tokoko retenir. Mama Ana mutu te atinda ye azwa résolution wana na motema ye moko azalaki déterminé azalaki na foi azalaki na persévérance, azalaki na courage. Sois courageux, sois courageuse, bien-aimé dans le Seigneur. Et liboso na Nzambe, et yaka na maloba, il y a supplication. Et liboso na Nzambe, supplie Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Et ozo kate maloba, ya mama oh, alléluia. À le Bible, verset 11 à le Bible, éternel des armées. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, à prière d'autorité, à prière et à combattre, éternel des armées, yo siko ozui ba vocabulaire na yo, ba palavre na yo, bien aimé dans le Seigneur. Et si tu daignes regarder ta servante, si tu te souviens de moi, Seigneur, et n'oublie point ta servante, Seigneur, Kobo Salangaïté, papa, exauce-moi, bon de la été, Seigneur, a exaucé la parole du Seigneur ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour la parole de ce matin. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia, le bénir à travers Maloba. Et à Maman Anne. Alléluia, cher Saint-Esprit de Dieu. Sunganga et Papa. Nazala pena détermination lokola Maman Anne. Nazala pena nazala na molende na courage lokola Maman Anne. Nazala na foi ya Maman Anne. Alléluia, Nzambe Tata. Alléluia. Na senti les passes nanga, na senti douleur nanga, na senti affliction nanga. Yaya, na tonga lelo, na vie na yo, ko normaliser vie na yo teke non, eza nango poto, eza nango ebandeli ya vie, eza nango kaka mbongo, na biso na famille na biso kutu mabala, eza pasi. Bien-aimé dans le Seigneur, eza bongo te, yango dezua ekateli, ayaki tongo tongo, aye kobondela fukami, ye moko, aye bisu mobali
réalité. Yaya tango bana basalina byokolala wana yonde ufuka minase et yaya toi et kateli yomoko et théogène yomoko bien-aimé ton le Seigneur et ndekonanga okota ba prière yako luka solution. Alléluia. Yako toucher le cœur de Dieu. La façon dont cette femme l'a parlé, qui a commis qui ça, toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Seigneur, réponds-moi. Seigneur, exauce-moi. Talaba affliction nanga ba pasi nanga talami tungiso oza nanga papa talaba échec répétitif talaba maladie répétitive le ozalaki na maladie lo bien ko maladie wana yaya ko normaliser yango te yaya a Jésus kende yaya okoya ko sutuka oso komina na 55 ans rende konanga omoni ke molibala te mwana te yaya nebike ezali ba sujet moko très difficile et tungisa yote na ebika na yote mais ezali bongo diable ayaka ete anormalise yango alakisi yo ete poto ezakaka bongo oko souffrir nano okoya kobonga nsima yaya kondima yango te kondima chantage ya diable te au nom de Jésus papa naboyi chantage ya diable naboyi yango papa akota makambo nanga lève-toi Seigneur ce matin pour me secourir lève-toi Seigneur ce matin, papa, alléluia, au restaurer vie dans la. Lève-toi, Seigneur, notre Dieu, et combat ceux qui me combattent, Seigneur. Combat le Père de gloire. Na belelio, na tongo alléluia, le bike, toya kolukayo, papa na yoko lukayo, kota bitumba na nga nyonso, o bundi sabaye nyonso, mazali ko bundi sanga, o tele Seigneur, mupanga na yo zombe, ezala sans pitié contre baile nanga. Papa na déclaré pe na prophétiser moto na kaya baini nanga na kaya bandoki nyonso ya famille le Père de gloire fongole nanga iba porte papa fongole nanga iba porte ya libala nanga fongole porte ya mukanda nanga fongole nanga porte ya santé nanga papa vie nanga papa na déclaré na tongo lelo na kombo na Yesu l'excellence dans tous les domaines de ma vie na nyonso nazali kosala excellence papa excellence mon santo na lola alléluia na mona monene na yo na mona nkembo na yo papa ratongo alléluia sembola loboko na yo papa sembola loboko na yo vie nanga échanger change ma vie radicalement Seigneur change ma vie Seigneur notre Dieu na bota ndeko nanga bondela pona mabota na yo bondela pona pasi wana ezali kati na motema na yo likambo wana oyo lobakango na motu te lobango epai ya Seigneur l'Éternel des armées le Dieu qui vit au siècle des siècles alléluia belela ye belela na tongo toyaka koinvoke ye ntango ya kobelela ensemble yango ntango ya kobelela ensemble yango belela ye na tongo lelo na pona makambo ya bana na yo pona makambo ya libota na yo belela ye ndeko nanga Seigneur yaka tala na kati ya libota nanga tala ndenge kindoki ezali kosasa biso tala Seigneur notre Dieu n'est-il pas écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable papa détruire œuvre nyonso ya sorcellerie na kati ya famille nanga papa bilembo nyonso ya mungu na kati na bombo nanga papa loboko na yo détruire yango n'est-il pas écrit que la main de l'Éternel est élevée et que sa main manifeste sa puissance Père de gloire, manifeste ta puissance ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, papa. Ma porte est fouée, Seigneur notre Dieu. Bénédiction nangai, bien-aimé toujours béni là. La Bible nous dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia, bien-aimé ton le Seigneur. Bénédiction nangai, papa. Et c'est manifesté dans quatre nabomo nanga. Et c'est concrétisé dans bomo nanga. Et bénédiction nangai, papa. Bénédiction nanga. Na vivre paix la tête haute. Na vivre paix na esengo. La joie de vivre. Les plaisirs. Yako vivre dans la katianda kwa libala. Et la mona libala nanga. Bondela pona mubadi na yo. Bondela pona mwasi na yo. Bondela pona problème na yo. Yango tongo nyonso bien-aimé. Togo badako yaboe, et tobele la zambe, maman ana bondelaki, abondelaki bien-aimé dans le Seigneur, et otiko bondela, mais Élie, le sacrificateur, alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, et
va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Yango de kolanga, yamba kimia na nzambe la tongo alelo, nzambe ayoka lo sambo na yo, moi en tant que son serviteur, et tango pe asali bongo, et bien aimé dans le Seigneur, et linkoloba, que nzambe apesaki mwana, pona nini mosali na nzambe pe alandisaki maloba na que nzambe, le Dieu d'Israël, que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Na tongo alléluia. Prière oyo adressée pas na nzambe na yo. Abimisa yo na ba pasi wana, na ba situation difficile wana. Loboko na nzambe briser ba chaîne nyonso ekangi yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ba porte nyonso wana oyo mungu na kangeli yo. Efungwa au nom de Jésus. Bika na maladie. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango soko zobonde la zomonake. Solution ezate. Kuta na pe na basali na nzambe. Ete basunga yo na prière. Omonite ke mosali na nzambe abakisi pe maloba. Ete anake pe abondeli. Et akutani na mbali na ye. Azizemi. Bien-aimé dans le Seigneur. Toro bandi kotika. Journée na biso na maboko na nzambe. Père de gloire. O nyonso mungu na asali na butu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia papa. Alléluia, nazali kwanile bandoto nyonso ya mabe. Alléluia, o nyonso mungu na sali na butu. Alléluia, na annule yango au nom puissant de Jésus. Tozo pelisa moto, tozo tumba bachanda na ye, ba programme na ye, makambo mingi we salamaka na tongo na journée, elaka ba sentence we kangama déjà na butu. Au nom de Jésus, to tumbi yango nyonso na tongo. Alléluia, to effacer yango nyonso moto l'ensemble. Alléluia papa, mukanu akanza eko kisamate kaka mukanu na yo. Alléluia. N'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de solution à nos problèmes. Que le bonheur, Seigneur, et ta grâce nous accompagnent pendant cette journée. Lumière n'a eu brillé quand tu as vu à moko la moko. Et dans la journée, il y a recueillement, journée, il y a méditation, journée, il y a adoration, journée, il y a la gloire de Dieu, journée, il y a la puissance de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tango de tout tiki, tout pambo du journée, na biso bien-aimé dans le Seigneur. Et dans la journée, mon aîné, par tozo boya, ma mauvaise nouvelle, ma mauvaise surprise, na boyango au nom de Jésus-Christ. Au nyonso munguna, abongisi eko kisamate, kaka gloire na yo, et mon isama. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons, alléluia, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur de Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance, qu'il écoute vos prières, qu'il vous exauce ce matin. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur tourne les regards vers vous, qu'il vous donne la paix du cœur, qu'il vous donne la joie de vivre, qu'il change vos vies radicalement. Alléluia, beaucoup d'ensemble et accompagné bino, natongo alléluia, et les ensemble a exaucé ma prière na bino, natongo alléluia, que la grâce et le bonheur vous accompagnent pendant cette journée, par mauvaise nouvelle, nyonso, to boyango, to rejeter yango, bataki nyonso mouini, to boyango, na kombo na Yesu, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons, il est digne d'être acclamé ce matin. Acclame-le, bien-aimé. Zalamou, tu as foi, Zalamou, tu as détermination, et Zalamou, tu as courage. Loko la maman Anne, et de Konanga et Fulkama Bondela, et répands ton âme au Seigneur. Alléluia. Léla, Liboson ensemble. Alléluia. Pour que normaliser la situation na yote, mais même nyonso kende ko funda yango et pas na Seigneur tongo nyonso to yaka to funda kamakambo et pas ensemble. Acclamons, acclamons-le ce matin. Il est digne d'être acclamé, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu qui vit au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Yango de bien-aimé dans le Seigneur. Tongo nyonso yaka ete oyoka maloba na nzambe du lundi au vendredi
nangonga ya 6 heures yaka oyoka maloba na nzambe ndeko ngai kovanda te yaka ete tobelela nzambe toluka nzambe totombolaka maboko na biso likolo ntongo nyonso du lundi au vendredi à 6 heures du matin yaka ete toluka nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a samedi na dimanche wana nde tozali nangonga ya 5h30 à 6h yaka ete toluka nzambe ensemble. Mais samedi ya suka ya mwa wana nde tozali na veille na biso oyo tointitila 1 heure avec le Seigneur yakaka ete topase 1 heure avec le Seigneur ezobanda nangonga ya 5 heures tous les derniers samedis du mois. Bien aimé dans le Seigneur yakapé pour nyonso na prière agressive du soir avant de se coucher en paix tango wana otobanda kolala lokola bana mike tango wana eseleki mesiko tokomi temps ya Yesu Masiya topelisaka moto na poko nyonso na ngonga 21h heure ya Bruxelles heure ya Paris yaka ete tobondela ndeko na ngai me ya mokolo ya misato ezali particulièrement pona bana na biso toinvite bato mingi baya mokolo ya misato toya kobondela mpona bana mingi bazali ya kobeba me tozomona ete bafamille misusu nzambe abandi kobongisa bana bien-aimé dans le Seigneur bakelasi basport bamisala nyonso ebonga yango nde toyaka kobondela mpona avenir meilleur ya bana tous les dimanches na ngonga 17h heure ya Paris heure ya Bruxelles tozana na émission ya parole de vie yaka oyoka parole epesa yo vie yaka oyoka liloba na nzambe yango tango ozali koyoka liloba na nzambe kokola nzambe akoconfie yo des grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur kozanga te me nazomona yo nano bandi koya te yaka dimanche nyonso ezali moment moko oke tozalaka tellement libre na ngonga 17h oyoka parole de vie. Bien-aimé dans le Seigneur nase awa na description okokuta bacoordonné na biso soki oza na posa ya contact ya assistance spirituelle toko assiste yo na prière ndeko na ngai okuta pe PayPal ezali wana compte ya PayPal ezali compte bancaire ezali mpona soutien na yo ndeko na ngai yango nde soutenir mosala oyo financièrement toza mposa makambo ebele yango nde nzambe akosunga yo ndeko na ngai bien-aimé soki nano osabona te sabone na yo mpona kosoutenir mosala oyo bopartage ndeko na ngai bolaike bosala bacommentaire botala clochette wana oyo ezali wana oklike nango ete ntango nyonso tokozala en ligne ekobanda koindike yo ke ya quelque chose de nouveau ndeko na ngai ntango tokomi wana bien-aimé tokomi na suka mpona ntongo ya lelo yango kozanga te ntongo nyonso yaka afin ke toluka nzambe elongo tokutani lisusu mokolo alobi dans une autre prière ya mystère ya ntongo yaka kozanga te au nom de Jésus. Bonne journée à tous na nkombo na Yesu. Amen.